ekomama mwana na moto akoya pesele akosimba micro akotia na monoko na ye akoloba na ye mbote. Midemoni TV. Banani bana bato bayibi kolongola bambachi ozobenga bango bana tika mikolo bazali kolinga te naloba makambo osalaka na ekala wana ezalaka na kwa na otango courant ezalaka te. Midemoni TV. Ujana masolo na bango ekenda mosika ti epa ya tata kasi na yo moto mesana konia kutaba ujana okokoma mwana ya selemba oyo okanaki te okolati lamba ya bleu jaune mpe bilei na yo ekokoma vungule nalobi na yo na lisese. Très chers amis fidèles téléspectateurs de notre très belle émission, à l'occurrence de Célé Reçoit. Aujourd'hui, Célé va faire une réception importante à qui rapidement, je m'en vais juste pour vous signaler, je vais recevoir qui une grande star de notre pays, une grande star. Je sais pourquoi je le dis et je le répète, une grande star. Comme on est nani Mobic ici. Alors pour donc la précision, je tourne un peu derrière la caméra, je lance déjà une information importante à qui l'Arsenal Image, la personne qui a créé les films de Jésus-Christ, pourquoi pas penser aussi à le cordon le plus frais et les DG, les plus sika, mon 2G, Midemboni, Yamama Karine Kololo, je vous salue de loin, depuis USA, Guess sa maman Maël. Donc Maël, c'est-à-dire il y a chef Nabiso, Laetitia Bangabanga, Motemeya Rosinganga, Prophète Flori Yamba, Big Pro, de tout le temps, de tout le jour. Donc aujourd'hui, elle va recevoir qui? Une star importante, en l'occurrence deux. Mobic ici, donc il est là parmi nous. Alors il est là rapidement, j'ai fait déjà l'entrée de notre star. Mobic ici, Mobic ici. États-Unis, il y a Mobic ici. France, Angola, tout le monde. France surtout, Doudou Basikila de Paris, Doudou Basikila. Il y a Sarah Moukoukou. Elle est nette Moukoukou mise en place, Raïssa, Renate. Je suis là avec l'artiste et Aroub Sassonini. Azalaka Mobic ici, son vrai nom, ses qualités, ses défauts. Aujourd'hui, ensemble avec Célé Moukoukou, vous allez recevoir. Mais papa, s'il te plaît, l'artiste, il est déjà là. Après, j'ai fait la réception importante à notre star. Et ça qui... Dona la pace, signore, la pace, signore. Neino squigioni la pace signore. Dona la pace o signore. Che mai potrà fanderci, che mai chito signore. La pace signore, la pace signore, la pace signore dona. Eko mama, mwana na moto, akoya pesele, akosimba micro, akotia na monoko na ye, akoloba na ye mbote. Bonjour l'artiste. Mbote bonio. Na raisonné lisusu mokolo tata azalaki kosala ye nzela ya linu oyo tata tenda asalaki yango atikaki bamwanzi basala ye nzela ya linu basalaki yango na boule ya boulevard triomphal yango wana omoni mopepele kaka ntango nyonso. Merci l'artiste et star. En tout cas, franchement, on a connecté na batuto libanda mboka Angola, France, États-Unis. Mais c'est un recevoir kaka Mobic ici. Alors, pour rapidement, brèvement, qui est Mobic ici? Mobic ici, azali mwana ya tata, leki ya yaya. Yaya nani? Oyo botekaki pe bobakaki. Wapi? Nekulusu. Merci l'artiste. Donc, c'est-à-dire, azamone ya tata pe leki ya yaya. Et son vrai nom de Mobic, c'est leki ya yaya. Ezali Mobikisi, ngai nazali Mobikisi, kombo nini yo lingi obakisela ngai. Ba kombo na bino ya mokili ya se?
ba tonton ba Ale ba Guilin ba Trésor ba Junior. Nazali mobikisi mokonza bilengi angelingeli. Hein? Mokonza bilengi angelingeli. Mobeleli Angelou Waniko. Angelou Waniko. Angelou Waniko, c'est-à-dire what? D'accord. Tu veux comprendre Angelou Waniko, tu veux comprendre parce que pour na bateau bazotala mobikisi. Bando bani makamna, moi je te félicite, tu es vraiment talancier. Oyebi ko maîtriser musala na yo. Mais quand tu es chez toi, au vent des otala, na paradis dans l'eau là, ndo vent na otala, ozo naviguer na téléphone. Ça te fait comment na nombre de vie, na bato benga mobikisi. Ça te fait comment? Au gérango ndengeni. Lokumu Massan Joli et bonga na tata. Tata moto asepela kana bamozi. Bongo ngai mobikisi na yaka awa kaka lokola bouchon oyo bazali kopusa na damiste. Bozali mikolo bosusula. Mobiki sikoyo na kati ya bana oyo tika na kisasa na mokili ya mabele oyo oyoke la biso mongote parce que diable azo dominer sur yo vraiment ozomona ngote banani bana bato bayibi kolongola bambachi ozobenga bango bana tika mikolo bazali kolinga te na loba makambo osalaka na ekala wana ezalaka na kwe na otango courant ezalaka te yoke na olukani kuna ngai pe na betaka tour tata asalaki nzoto po eningana ezalaka pe na ngonga mwana na moto asepelaka kosala makambo oyo yaya na asalaki te mosantu ezali kaka yaya ngai nalobaki tata titre wana ebongi na ngai te ebongi kaka na yaya mosantu ezali yaya ngai te. Merci mosantu ezali yaya Fredi akutaka soki esengeli nani akuta nyota c'est-à-dire namelaka soki esengeli ngai namela. Batu nanu na simbi te eza baujana nabangi kobeta kumba na cadence. Est-ce que vous mixez aux autres qui n'ont comprendre comment koye baba ujana ujana masolo na bango ekenda mosika tie pa ya tata kasi nayo moto mesana konya kutaba ujana okokoma mwana ya selemba oyo kana kite okolati lamba ya blé jaune pe bilei na ekokoma vungule na lobi na ona lisese. Mobiki ça se comprendre vraiment aux autres qui n'ont trop spirituel toi qui t'en normal ba ujana tango vanda rapé au moins na ba zo réunir mon à l'aise namonaka bango kasi bazalaka elengi kaka na kotala na miso kasi na kosimba na maboko te. Mobiki salula na epeta mo mo lui na ser mo zo le kana ozwinga nani ngulu liaka na kapela na kwanga nazali na musuni mai makila tala mosantu ezali ya yanga te. OK donc on mosantu te ki mosantu ezali domaine ya yanga ite ezali kaka tata na ya nde baza basantu ngai naboyaki na ngai naboyaki na nga kozala mosantu nalobaki tata tika ngai pe nasepelisaka nzoto soki esengeli. Donc c'est-à-dire ozana mwasi na bana pe tala tika ilanga oyo na nyokwami nanu te malili oyo namoni yango kutu te wana nazali koloba na kaka na lisisi pe kozala kaka na lisisi. Merci nos hommes à lisisi na mikolo ekoya okobenga ngai beau frère bande kono ya basi bakolala na tolo na ngai ya mobali wana mobiki simtazolo ba o eza je sais pas eza junior ou mobiki simtazolo beloko c'est qui parle devant moi ezali mobiki si oya yeko bikisa yo pe oya yeko bikisa bato oyo nyonso balakela bango na kanda mobikisa yeko fongola minu na bino ate pola na mobikisi minu na yeko mona na miso ya bato. Merci à tes pola. Et quand on mange, je salue rapidement parce que cette émission est à la manche chaud. Merci Frédéric Benza, ma table. Jérémy Palanga chinois, c'est des chinois nobles. Jérémy Palanga, tu peux se monter sur le mobile. C'est quoi? Tango van rappé, je sais qu'il y a Nabana Oyo, Yozale qui a Nabato Talaka, so Vaina, Nalikolo, na papa, oh Talaka. Artère ni ne peut monaki, oh, sur une APC, l'Ipamboli, à Osala, il y a des Ganakin. Na Congo, bakter nyonso tango na vanda kapene ya tata ebisaka ngai lokola na pambolaki Congo wana na cobalt lokola na pambolaki bango na diamant na cuivre na manganèse ndepe na pambola bango na batalan ya mabe azali te bango nyonso basalaka mosala kitoko.
relation mobikisi na fiston sai wana mwana ya tata na ngai nalela ye danse na pomba nalela bango danse basambelaka libota na biso basambelaka yaya na ngai na tata na ngai nakoyi na bango mpo na nini nalela bango danse nde bazali wana tata na ngai na yaya nda batelaka bango ata batata na bango na bayaya na bango nanu basungi ngai te kasi tata na ngai nda batelaka batata na bango moko. ozosisanga maloba boye l'artiste ozosisanga maloba boye siko na nyonso to tolobi oyo oyo tozokende na yo okozwa ata mwasi moko te mpo vanda ne nano pardon ekomama basi nyonso bakokumisa yaya bakokumisa tata bongo bango nyonso bakosuka epa mobikisi c'est-à-dire ezali lisese tika bango moko basosola. Merci l'artiste. Où est-ce que tu as ramassé idéologie oyo? Uta evandeli ya mokili. Tango ya vandaki na loboko ya tata ya mobali. Ngai mobikisi leki na ina vandaki na loboko ya tata ya mwasi. Nazalaki kotala tango bazali na nukobeta bapati ya batu misusu. Namoni nde bazalaki kobeta pati ya Fachi. Namoni bazalaki kobeta pati ya Donald Trump. Ya Christian Mongoy la différence. Tango bazali kobeta pati ngai komona. Tango bazalaki kobeta pati ya Garçon Noir. Kuna ngai namonaki. Petango bango bazalaki kobeta pati ya Gesia Osa. Mama na Maël. Mama na Maël. Kuna na États-Unis ngai namonaki nazalaki na okumisa na États-Unis yenga naza komona ye déjà na États-Unis kobanga te amen namoni oleli na sa motema azalaka na États-Unis te mobikisi ngai nazokomisa ye mokili eza ya biso mpe akokende na visa te isifi alala kaka 18h azala concentré na ndoto na ye ya komona statut de la liberté alinga kolamuka te akangama kaka na mbetu. Est-ce que mobikisi na koza prophétie ya José aluna motema ya Judith Mpimoke mikolo ekoya bakobota bana mapasa kasi bakozala mibala te bakozala 20. Et bon prophétie ya mama pasteur Céline Ouame. Mama pasteur Céline Ouame namoni etonga na etongwa etomba mikolo kabat ba itonga nyonso ya mokili pe ye azali kofungolela bato ekuke bakota epa ya tata na ngai. Ye kutu azalaka na posa ya mbongo ya bato te ye kaka milimo ya bato nde bika. Prophétie ya suka oyo nabi etamso ozala ya malamu. Prophétie ya nono mimbula prophétie ni pona ye omoni nini nzamba talisi nini na mikolo ekoya nono ozala nani akozala moto oyo bato bakoboya makasi pamba te tata akotombola ekoleka. Prophétie ya yo moko ngai deja na bonga naloba nini mpona nga mokili ya biso yo ndo oza boye tata na nga mutu asala yo cameraman na yo tata na nga biloko nyonso bino bobundelaka oyo bolukaka eza ya biso okomona moto mosusu azali na Congo ye ya luli France to États-Unis ngai na kolula te mpo mokili ezali ya biso na bosani te. Félicien Esanga garçon bio kuna na antenne A papa na yo pe na lola kuna otika boka pe bato ba dédicace yo zwi tata nani ngoto bobo Keba idéologie ezali ya wemba ekumbani te ezali nde ya tata na ngai tata nde yazali mukonzi ya idéologie tango ye alobaka na tina ya peuple na ye tango alobaka ezalaka mabanga okoka lobi mobikisi mikolo ekoya na kotombola nde Christian Mongoy eza deja libanga watata mtolo babongo yo zwi tata nani yo mo simbisi touche tobeta 12 avant de tata za mukolo tata timba danze tata pena tata ina ko ndima mwana yako maboye eza kaka tata na ngabo ya moto te ye alingaka moto nyonso azala lolenge azali Gédéon Sono musika na États-Unis tala mobikisi apesi yombote namoni libandi nao deja kobota suki kobanga te mokilize ya biso nakoya na Congo nakotobola yo awa pengai na kolo na graine ya suki tango ekobota bato bakondima te. Est-ce que mobikisi sala pe miracle wa tata neti miracle nini yoza nango na posa yaya deja sala kinyoso yo lingi mobikisi sala neti miracle nini
Moi bembe na mort kabimi. Te. Ebembe oye kufi mobikisi alobaka kaka molimo na epema na kimia. Soki tokomi koboya bato bakufa mokili ekotonda esengeli misusu bakufa misusu babotama. Solution mobikisi oko créer l'ote. Eloko nini olingi na créer. Yaya déjà abongolaki biloko ebele o bino bomonaki abongolaki mai vino. Ngai soki oyeli ngai mai ozali na posa ya vino na kosenga yo pesa ngai mbongo ngai moko nasala lokola mwana bitinda na yo nakende kosombela yo na boyi bagoyigoyi. Kaso tu wana otindi bato na mabete participer na lisumu na lisumu ya nini komela etindaka biso na mabe tango yaya bimisaki yo lingi oloba yaya za moto ya masumitala olingi ofinga yaya nanga yo olingi omanke yaya nanga olingi nga na otopasola olingi na bengano na mokili na biso tonalakela yo na libota na yo ata bosali malamu bongo na paradiso te s'il vous plaît mobikisi pardon eplaire nango ngai te na boyi yo olingi oboya yaya yo kokolimbisa te oza mobikisi te oza mwana papa moto abongi na kolimbisa ezali tata na yaya ngai natalaka eloko ya kolimbisa soki mpe namoni na kolimbisa te natie yo nanu bongo me na suka na kosala kaka lokola tata na yaya basalaka kolimbisa ezalaka ya biso. Merci beaucoup l'artiste. Il faut comprendre où est la qualité naïe. Donc il faut respecter les artistes tant que bazana bon mot. C'est-à-dire qu'on pèse sa mobile ses valeurs naïe, qu'on considérer valeur grandeur et artiste des survivants. C'est vraiment un artiste. Souci à tate zalika kamoko. Souci à tate zalika kamoko. Tovanda kimokolo wana ala musibiso nyonso na tongo tata alobi mobikisi nayebi okokutana na cherika ponda tango kokita kuna kasi yebisa bango baprofite te nsima ya confinement babakisa mabota tala mabota nde bakisami papa bito tondisa mokili te tobota totondisa mokili comme so mabe balobaka pe lisusu tala kamai tala kabadi wana ezali lisese kuna ezali lisese ya paradiso bino na mokili bokweba ngo te osada ya komela shubando ye na mokili tika nazo renye nanu naza nanu ozonga quand te tika nanu naza nayebisaki tata naza nanu nakendaka kaka soki nalali eboso okangami libela nde babwaka satan te nakozonga kaka visa nanga kuna eza nango pasi te kutu nayaki nde kozwa bato mingi na mema bango epai ya tata kasi nakomema bato oyo bazali na botosi bato oyo bazali na boyambi pe bato oyo bazali na bolingo oyo azali na koyinana oyo azali na kofingana ye ata asali bolamu ndenge nini ye akotikala kaka awa na se mokili akomona mboka ya tata te kasi oyo bakokende na mobikisi condition ezali kaka moko nini bima libanda ya ndako na yo matana moto banda bisalasala lokola DJ Arafat bongo tango bakoyembela yo yindule yo kokende na ngai ono kufite ona liwata bongo paradiso bakenda kango na nini yo boke bongo yo ke nango bongo kufe boke ngai esinga kaka na loba tata naza na posa na mona kuna na kei ndenge nini lokola Pasteur Ivan Kapalu asalaka ye avanda kakaka a concentré tata amimoni na paradiso lokola Sylvain Batindwa nde asalaka soki alali pongi a concentré amoni pa ya tata ata mama Tantine Fusu na mama Lorette mama prophétesse bango ngai na betisaka bango kaka tour pa ya tata sanke basala lokola DJ Arafat kasi misusu bokokufa nanu mwana nzamba alakela bato mabe te parce que nzambe azali papa na yo azali riche en bonté lent en colère yo oza na agressivité pour nalakeli na yaya yaki na bolingo yaya ateyaki bino bolingo yaya alobaki kutu soki babeti yo mbata na litama ya gauche pesa pe oyo ya droite kasi bosukaki kaka na koteka ye bokanisaki bokotika ye bolumbu soka yaya azalaki na limbwanda na ye na se nini nalobi na bino deja nalingaka kobeta masolo te naokaka kanda yaya bolingo oyo azalaki nango yaya te inani te na samoki yaya te inani te barwandais baburundais bacameroun nani yaya te ite na mokili oyo ya se baaméricain tomboka mpona nini atika bato ya mokili bozali mabe
Même yo pende na telemino boye nazali no na ekenge. Pona. Okoki pe koteka ngai ezali lolenge na bino. Isifi kaka Abel Ashua monana aloba naza na posa mobikisi yo teki ngai. Isifi na lisusu. Isifi Eric Mandala le docteur des ignorants bima alobino kaka naza na posa mobikisi ataya alobine na ndenga mabete yo koteka nga kaka. Mais est-ce que mobikisi ozo bake ya na yo pe eza na bato alobaki non aza na ye loko tazaka mutu loko abiso. Kosilika. Nalingaki na finga bibemba batata misusu. Hein? Nalingaka kutu ba manke ya na ngai te. Kuna papa la sabino ko finga. Nalobi nalingaki na finga. Kuna papa la sabino ko finga. Nalingaki na finga. Nalingaki na finga bibemba batata misusu ndenge za kutu négligé. Mozo finga. Bibemba batata misusu eza négligé. Yo ko finga ya nanga. Batu misusu bibemba ba mama na ba kutu ba kipaka ngote. Ba finga nde yanga ya. Ba fingi ya te balobi hein. Nani alobaka ya zelo côté tata na yo. To mama na yo. To mokaponi. Sikangai. Oh. Toki na malemi nanu. Loba nanga nani alobaka ya zelo côté. Bate Arsène Kololo. Abi Arsène et l'autre côté. Arsène Kololo. Lokola yo lobaka ya zelo côté. Yo mokoze l'autre côté. Mwana nzamba lobaka bongo te. Eh. Mwana nzamba la likolo te. Yinda lobana ya nanga bon. Nakanelio. Arsène nakanelio. Lia kananga ne kinge mela kananga ne kinge. Oh. Na nyonso zoloba ou est-ce que na église na yo ou bien prédication ko pesa pona tata non oya ngai na lobaka na batu boye moto o moni azali moto mabe kimae ko pusana te soki apusani pene na yo kolia na ete komela na ete akoki pe kochela eloko mabe o prédication Zongo ndenge yo lingi. Merci Zongo ndenge lingi, le bi artiste. Quand on moi rapidement, je te demande déjà merci d'avoir répondu. Namoni basoda. Et pas tata bazala raté. Bato bateka kiaya. Hein? Et bateka yaya tala. Boya awat bateka yaya. Okangayot. Bola kila mama be. Ah ba okangayo. Ah balungwanga kuna bangu bateka yaya nanga. Ah ba okangayo. Tala. Makolo oyo zali komona ezali échantillon te. Nakimaka koleka Usain Bolt. Nazali na mbangu. Yamabe koleka. Merci l'artiste, un mot de la séparation pour nos bateaux batala rayo, balinga rayo, bazali banda ya mboka tina kati ya mboka. Na pamboli bato nyonso batali biso. Na pamboli lisusu koleka bato oyo balingaka ekolo Kongo koleka biloko nyonso. Amen. Kasi na lisese na lobi boye. Kongo ezali elanga monene kasi elanga oyo ezali kaka na balei yango ezali kozanga basali. Elanga ya Kongo mokolo ekokoma na basali ebele. Bino bokokoka kolesa ata ba fourmi ya ba chinois. Wana ezali lisese ya mobikisi. La prière moi il y a 2 secondes. Pambola bango. Tata moto nyonso atali biso pambola ye. Ata ye asalaki kop moko te pesa ye kop pe mingi oyo botalinga na lobi na bino bokende lisusu kotala bakonti na bino bokomona mbongo ekobakisama kasi soki kaka yo osalaki soki osalaki te ekozala kaka nde otikaki yango bobimisa mutoki ya mbunzu na bino bolingi nini bapesa bino kaka yo fesha oh Mwana nzambe baterme mabe makasi. Te tika. Mwana papa baterme mabe. Mwana moto mesanisaki bino ezali yaya. Moto abongi na bolingo koleka bato nyonso ezali kaka yaya. Ate akanga ipe. Alingaka te na tomboka. Abaka yo kanda na mobikisi ezalaka mabe. Zala lokola ngai yaya na yo. Nazali moto ya bolingo. Nazali moto ya boyambi. Nazali moto ya esengo na lobite yaya. Na bolingo na esengo na boyambi na yo yango batekaki yo soki ochaka lingwanda na sete menine nde minéré emonanaki. Merci Arsène Kolo, la personne qui a créé les films de Jésus-Christ. Tout est bien qui finit bien. Quant à mon Selem Koukou, je vous dis déjà merci. Surtout pour la chaîne Nabiso, chaîne YouTube Nabiso, surtout Midembo, c'est-à-dire Midembo ni et la chaîne Moko YouTube Oyo, tu y a Marabato en considération, tu es valeur d'artiste, à tout pèse d'informations concrètes et importantes. Pourquoi?
nous sommes coachés par qui Midemoni, c'est-à-dire Maman Karine Kololo, Bisoyo Toza Tozo Bundara, pour na omatsara auteur, ya Mamsara Likolo, Bananzambe, to aussi ma tête, to toucher tête, to bouger Banara Liboso. C'est le Mougo yo papa na Randi Moukoko, papa na sénateur, merci à Nono Mimboula, na soutien, merci Elenette Moukoko, merci à toute la famille Moukoko Pat, ti maman papa dans nos nombre de Sabozale, bat tout le monde en Arabiso, Arsène Kolom, ta la fille maïs, un peu Simote, Sabozado, Trésor Mouyima, Dido Samaya, Patrick Lukoki, je vous aime. Quant à moi, c'est l'homme que je me sépare avec vous, je vous dis bye 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 bye.